Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokopesa bino basango na oyo etali bongo ndenge nini ba élection oyo elekaki na mboka na biso pe ndenge nini banguna balingaki kosala nyonso mpona babebisa yango, balingaki kosala nyonso to ete po ete bapesa faveur na kote na bango, kasi Nzambe asukisi bango pe Nzambe alakisi ete mboka na biso Congo jamais ekotikalaka kaka ezalaka na maboko ya bato oyo bazali kolinga ete mboka na biso ekendeke na libulu pe mboka na biso bato bamonaka kaka pasi. Yango na bomonaki ete mokolo ya baelektio bandeko, malgré ba manevre nyonso tu banguna basalaki, eloko moko esimbaki te pe makambo nyonso ekei na ndenge ya malamu. Bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino ndenge nini bato oyo ya IDPS baorganizaki baplan na bango na mokolo ya elektio, ndenge nini basalaki po ete tokoma tina esika oyo bomonaki ete na ba dernière minute meme na ba ebandeli meme na ba bureau de vote ba bulletin de vote ezali kobima o ba tricher o ba sali boyo boye bandeko. Lelo yo moto zali kolanda émission oyo vanda kimia oyoka ba révélation nini oyo biso tokopesa oyo bato na biso ba scorpion noir oyo kotaki pe bakendeki ko découvrir ba secret oyo bato ya IDPS basalaki ba plan na bango ndenge ezalaki ndenge basalaki me nyonso tu wana Nzambe alobi stop pe eloko moko esimbi te. Bandeko babolingo problème ezali nini? Bomoni bino nyonso tu ndenge Nzambe apesaki grâce to asalaki grâce na mboka na biso Congo, lelo oyo biso ba Congolais tokomi kokende ko voter kosala ba élection élection moko libre na ndenge ya démocratie oyo toyebaka yango te bambula na bambula oyo tango nyonso tu ezalaka kaka ete toyebaka kaka voter vert oza kokende ko voter na bureau de vote komona policier azali yo na munduki aza kotala yo aza kofixe yo misu soki osali erreur otiki vert olingi ozwa rouge bandeko ngondo okozwa na mutu na banzi ete kivimbu wana oyo ekobima yo ekoki kosala ta 2 mois ekitaka te. Pona tango ya deuxième république tomonaka bamakambo bandeko yango na kamwaka ndenge lelo ba Congolais babosanaka histoire ya mboka na bango. Lelo oyo ba Congolais bazali kozwa monoko bazali kofungola bandeko à un moment donné tolobaka ete Nzambe merci po ete Joseph Kabila azali penza un démocrate.
bino bokanisi babiloko bozali kosala soki ezalaki na tango ya Mobutu asali programme na ye que service ya sécurité présidentielle esali déjà programme que Mobutu auti kosala batourner na ye ya baélection azali kozonga akita na aéroport Anjili po ete bino mwa bavoyu moko boboye côté aéroport boye kosala mobulu après bayebisa Mobutu ete kokita na aéroport ya Anjili te kita na ndolo po ete est-ce que bino boyebi tango ya Mobutu tango ya bangwanda oyo ba les terminators bino bokanisi na tango na même Mobutu akopesa kaka ordre lobi bobeta bato wana ba masasi mais Joseph Kabila andimi quand même volonté à peuple pour kolakisa ete démocratie ezali a changé destination akei kokita na ndolo pe a discuter nango ata mokete tomoni pete ke sika ye na liboso ya caméra pona ko discuter nalingaki na kita na Njili tala ndenge basalinga na kei kokita na ndolo jamais pe tango akiti na ndolo akei na ndaku na ye mais bandeko babolingo soki bolandi Tshisekedi akomaki meme kodiscute mpo na likambo nini mpo ete balobi akita na ndolo bandeko naokita na Njili naokita na ndolo ezali na Kinshasa to ezali na Kinshasa te botuna sikoyo motuna po ete Tshisekedi akomaki kodiscute mpo na nini bolingi bokitisa nga na ndolo ngai nali balobi adiscute na pilote na avion likambo bandeko donc mpo na ye azali komona kaka akita kaka na Njili me bandeko ezala okiti na Njili ezala okiti na ndolo mais okokende kaka inde okomi na ndaku no ezali kaka na kati ya Kinshasa ebongo différence nini ezali soki okiti na Njili na okiti na ndolo po nini lokola azalaki na baprogramme ayebaki ete ezalaki déjà baplan na bango bayebaki ete lokola Joseph Kabila aza koya samedi wana ye mpe aponaki yakaka mokolo wana mpo ayebaki ete soki bakutani na niveau ya aéroport des populations bakoya ba supporter na bango oya UDPS na oya PPRD tango bakokuta na Tshisekedi ayebaki ete makambo ekobandela parti ya wana tala avion eza likolo me aza kodiscute na pilote mpo na nini bolingi bokitisanga abandaki kodiscute yango ntango aza na Matadi mais Dieu merci nzambe asali kaka ete bake kokitisa ye tina ndolo mais malgré bakitisi ye na ndolo akei akomi tina ndako na ye olie vanda kaka kimia oyo ye moto alobi azali démocrate mais tala akamati alandi lisusu bapeuple kuna na tina aéroport donc susi na ye ezalaki kaka ete asala likambo moko mpo ete bapeuple wana babimisa mobulu donc susi na ye ezalaki ndenge wana bandeko babolingo na banzi ete il faut biso bapeuple congolais tolingaka konéglige bamakambo mosusu te soki likambo biso tozali koloba ezali kotambola te na ndenge ya mboka na biso bandeko il faut kotombola mongongo koloba mpo babiloko ya boye yango nde ezali koboma kongo malembe sanke boyeba na ye koremarke mingi bandeko epai ya bakongolais soki bamoni mabe ya Tshisekedi wana nde boloba te moto aloba te moto aningana te moto akosola te mais soki bamoni mabe ya gouvernement wana omoni bafungoli baminoko bango nyonso neti bangubu bakomi koganga bango nyonso mais bandeko babolingo ngai nazali kokamwa mingi Tshisekedi bamabe ebele ezali komonana mais bato balingi teke balobela yango mpo nani bozali komona teke ezali kaka badanger bino bozali kobomba na kati ya mboka na biso ndenge babengaka babomba retardement babiloko ezoleka epa Tshisekedi yango oyo kaka ezali basini ndenge elekaki epa ya Mobutu ata omoni Mobutu na mabe koloba te koningana te kokosola te vanda kimia ata omoni Mobutu asali bokoloba te koningana te yango na omoni ete mboka na biso ekendeki na kokufa mboka na biso ekendeki na kokufa me bandeko ngai nepesaka nga mawa ntango nazali komona nzambe asali biso grâce lelo tozwi quand même un président oyo ete azali quand même attentif azali koyoka azali kolinga koyeba besoin ya peuple alingi nini azali koobéir komikitisa liboso ya peuple na ntango ya deuxième république bino bosi bomona esika Mobutu amikitisaka liboso ya peuple to naza komona ndenge nini mama Olive Lembe une première dame bandeko bamakambo azali kosala akokende na azali na baprogramme na ye azali kokende bakoteta mosu ya bakinkole mbala moko amoni
ba accidenté donc camion esali motuka esali accident ba accidenté balali wana moyete a parvenir koyebisa na cortège na ye tobeta demi-tour tozwa bato tomema bango na hôpital bandeko ezalaka bino moko botala kaka bandeko po ete bato mingi balingaka ete likambo bopo nini olobi mais sikoyo ifo tobanda kotia eloko na esika nango po ete mboka na biso ebonga ifo tolobaka sikoyo bosolo bandeko bino moko boyebi na ntango ya deuxième république nazali kokosa bino te bongo na ntango ya deuxième république bandeko oyo makambo nazali koloba soki nakosi nzambe ya confondre ngai lelo tozalaki na première dame na kombo ya Bobila Dawa bandeko ngai naza koyebisa bino po ete ngai nazali moto oyo nazalaka moto oyo nayebi bamakambo wana nyonso tu me mpo makambo mosusu ezali ya koloba yo te mama Bobila Dawa azalaki alata aye quelque part esika bapeuple bazali ye azalaki komona ata mosusu ata distance na ye kaka 50 mètres ou bien 100 mètres aza kotala bino na mosika kaka bambote ya lokano epuis soki otali abandaki kotala bato neti banyei na miso na ye makambo nazali koloba ezali mpona nini te me nazali koloba makambo ya solo soki nazali koloba boye ezali mpona kopesa mpe leso oyo mosusu bazali mpe bakonzi ou bien bamama ministre oyo bazali na Congo na banini exemple nazali kopesa yango po ete ntango bazali koyoka yango bayeba ete soki ozali mokonzi elingi koloba teke omata likolo ya bato nyonso banda komona bato nyonso pamba po ete mokili ebalukaka yango bomoni ete mama Olive Lembe akomprena système wana yango na bomoni ete mama Olive Lembe ayebi valeur ya peuple na président Joseph Kabila pona nini bandeko boyebi ete na ntango ya deuxième république bateyaka biso babandaki kolakisa ete biso bapeuple nde tozali bawumbu ya bakonzi biso bapeuple nde tobandaki kosala mpona Mobutu biso bapeuple nde tozalaki kosala mpona baministre ya Mobutu alors que ezalaki erreur moko grave ezalaki erreur grave oyo biso bapeuple na ntango ya deuxième république tobandaki koyeba te bandeko parce que peuple azali moto oyo nde il fallait mokonzi bakonzi ya mboka nde basala mpona bapeuple mpo bapeuple biso bapeuple nde moto tozwi bango totie bango wana basala mpona mboka bango nde bakosala mpona biso yango na ntango Joseph Kabila na mama Olive baye balobi te 32 ans oyo ya 32 ans elekeli bino bakosaki bino enseignement bapesaki bino mpona peuple na bakonzi ezalaka bongo te biso bakonzi nde tozali bawumbu na bino bapeuple biso nde tokosala nyonso tu mpo ete tolukelaka bino bapeuple solution mpo ete mboka ezala malamu bosepela voilà eloko oyo bango bamemeli biso na Congo tala lisusu eloko mama Olive Lembe asala bandeko likambo oyo ti lelo elekelaka ngai tata moko bo asalaki accident na ye avanda wapi tata ngo avanda bakote ya soki kingasani ya suka oyo baimage tomonaka bandeko tata wana kaka ndenge alelaki liboso ya kamera ya lingala facile lobi boye tata wana avandaki na ndako na ye mama aza koprepare makusa mpo balia bamona kaka bopu mama Olive Lembe abimela bango ntango mama Olive Lembe akoma mbala moko mama Olive Lembe alobi ete toye kozwa yo po ete nayokaki mbela na bino banini mbala moko mama Olive Lembe aparveni kozwa sani ya fufu ya tata mobola wana na biloko la ya kolia mama Olive Lembe akamati amemi yango ake koservir ye na table bandeko oyo ndenge oyokaka go Jésus aza kosukola serviteur na ye makolo serviteur aboya lobi ete mokonzi mpona nini ozali kosukola nga na makolo ndenge mama Olive Lembe asalaki ezalaka te eloko oyo mama Olive Lembe asala mama Olive Lembe bamakambo asala na mboka na biso bandeko ekamwisa bandeko mpe naza koyeba teke lelo oyo yango wana nazali koloba lelo oyo bato ebele bazali komona yango te me mokolo ezali ntango bokovanda bobandi kokanisa bokoloba ete ya solo mpenza bakonzi oyo nzambe nde moto atindelaki biso bango bandeko ngai nazali kopesa bino baexemple moko clair
oyo bato mingi bazali kolinga kosala attention nango te mpona nayebisaka bino ete bato mingi na poto bazali koutilize nde nkombo ya bafemme viole bazali kolia meme mbongo na nkombo ya bafemme viole mpona nini bandeko bomonaki bino nyonso tu ndenge nini soki Tshisekedi partout aza kotambola nkombo ya bafemme viole ezangaka te makambo nyonso tu alobaka mpona kaka bafemme viole bamama na biso baviole bango na ese bani bino nyonso bomonaki ndenge bato wana balobaka ngwanda kutu n'en parlons pas po ete ngwanda ekoma lokola commerce na ye meme na baradio na ye mike ngwanda asala ekoma ete batia meme na banimero ya bacompte banos batiaka bafoto ya bafemme viole bato batindaka meme badonku na ya bamakambo ya bafemme viole me bambongo wana ekendeke te bato ya pareko bango moko nde baliaka bambongo wana alors Tshisekedi akei tomonaki ndenge aza koloba likambo bafemme viole bato kutu balobi ete Tshisekedi mpenza démocrate alingi Congo alingi bato ya Congo bandeko akei kuna na este akei na este epuis na mwasi na ye mpe bakomi kuna na este me batikali ata kozwa likamnisi te baloba ta tokende ata 5 minutes ata 10 minutes ya pamba tomona bamama wana topesa bango ata mbote tango mosusu présence na biso ezali consolation mpo na bango mais rien waya akei na este asali banini na ye na ndenge mpe akendeki kozwa mpiaka na ye azongi na Congo awa samema mona bafemme viole bandeko me bamakambo ezali komonana tango bino bozali koboma bato oyo bazali kutu na susi ya bato wana me bino kaka susi na bino ya maloba ya monoko me baate eza komonana te me tala likambo ya mwasi ya likambo ezongi ya matungulu lokola yebaki ete ezali likambo moko ya intérêt oyo akoprofite nango na ndenge azalaki deja na baprogramme po ete asala baélection na ye aparticipe na baélection na ye wana ya armatungulu lokola yebi intérêt ezalaki akimi mbangu mpona kokende kotala mwasi ya armatungulu mais bafemme oyo bango baza koutilize bakombo na bango bafemme viole meme na ba ONG na bango basala okomona bakoma kokoma balete kosenga bamindele badon na kombo ya bafemme viole bambongo eza kokota na bakese na bango ya babanke na bacompte na bango mais jamais tomona nanu esika basaleli bamama na bageste bandeko na basoldat oyo baza koviole bamama wana na bino bato bozalaka kolia bambongo ya bamama wana baza kopesa bambongo boza kozwa yango boza koutilize yango me boyebisa ngai bino nyonso tu bozali kaka na kati na nzungu moko parce que tango mondele apesi mbongo alobi ete likambo bato balobi ezali mawa mingi na este ya Congo boyo bazwi mbongo bapesi po yo salisa bato wana ekoti na nini na yo ya ONG yo zwi yango komi koutilize yango na makambo na yo privé ezali lokola yo kutu moto ozali dangereux po obomi lisusu bamama wana double mingi bazali koyeba te ke tango bazali koloba basoldat ya Rwanda bazali koviole bamama na biso na este oui basoldat ya Rwanda bazali koviole bamama na biso po ete biso nyonso tozali na pasi na likambo wana ndenge elekaka me bino mpe bozali kocontribue kaka na kati na viole wana bozali kocontribue kutu bino tango mosusu bozali danger bozali kolinga kutu makambo wana elekaka bongo mpo ete bosepelaka mpona nini bandeko tango ye osali annonce otie yango ntina banini na ye ya radio meme na ba ONG na bino boza kopesa na bamindele kotindatinda mpona bamama na biso viole toza kolinga tosunga bango mindele bazali kopesa baide bandeko bozali kopense pas même kosombela bango ata banivakine ata bakisi oyo banani bakisi ya oyo ekoki kosala ete mpona batraite bamama wana bosali ata contener moko botindi jamais mais bozali kolia ntango nyonso kozwa mbongo na bakonte na bino na kombo ya bafemme viole mais na bino na bato bazali koviole bino nyonso tu bozali kocontribue kaka na malheur ya bamama wana bandeko te lelo nazali kokamwa bato mingi bayebaka teke ebele ya bakongolais ya baopposant congolais baza kolia bambongo na kombo ya bafemme viole me mingi bazali koyeba te ngwanda kutu na parlons pas po ngwanda azali kozwa ntango nyonso apareko ezwaka meme chaîne na ye oyo ya buka lokuta oyo ndenge bomonaka komona batie nimero na bango akotu baza kolekisa baimage ya bafemme viole bazwaka me bandeko batikala ata mokolo moko te baloba ete tosala ata badon totinda na kote ya este jamais
mais bato ba mesana ko boma bango na bino bo sala keloko te bino bo mais bato wana bazali ko kende quand même ko kuta na ba mama na ko solola na bango ko kabola pasi na bango pona ko talisa bino ete bandeko na ebisanga bino ba makambo mosusu bozwa kayango lisekite mwasi ya Tshisekedi azali na ONG monene ONG wana mindele ebele bapesaka ba aide mais tala mokolo ba mindele balingaki bango neloko ne aparvenir komema bango na mbujimai po ete ayebi te kuna esika kende kobonga mwa bamieti na ye banini mais bambongo bango bazwaka mpona bafemme violée boyebisa biso ata mwasi ya Tshisekedi mokolo nini bosi bayoki ke asala conteneur ou bien ya bakisi ekei kuna na este po esunga bamama wana yango bandeko bomonaka mosika ntango bazali koloba ete bango nde balingi peuple bango balingi changement na mboka mais changement yango mpe mpo balakisa yango il faut tobanda komona mpe basigne bango epa na bango basigne ezalaka te kaka maloba Joseph Kabila yeyo basigne ezali komonana mama Olive yeyo basigne ezali komonana malgré mama batu mwa mbongo ya pasi oyo azali kobundabunda mpo nini peuple asepela mais bino oyo bozali awa bovandi awa kaka maloba ebele bandeko nalobaka yango ntango nyonso yo soki ozali wana ozali koloba ete ubi ozali kofinga ngai mama ozali ya tala boye ozali kosala erreur ndeko ozali kosala erreur mpo ete ye ovandi wana kaka ozali kofinga o mama ozali boye o boye abato radio zumeli mil boye ozali kofinga mais yebaka ete ye moto ozali bazali koutilize o sans que oyeba yo nde moto ozali moto oyo ozali ya kokufa double sans que omiyeba parce que soki yo ozali kokanisa ete Congo ekobonga mpona kofinga Congo ekobonga mpona kosala ba n'importe quoi ozali nde komikosa bato bazali koloba ete bakomemela bino na Congo un pays de droit mais tala nanu comportement ya bato yango bango moko nanu bazali kotinda bato po ete bakendeke kobeta bato oyo bazali na baopinion na bango po ete moto wana azali moto ya PPRD opo moto wana azali moto ya palu bazali kotinda bato bakendeke kobeta bato wana kotia badésordre mais pays de droit yango bakoyela biso yango bakokotisa yango ndenge nini na Congo po ete bango moko baza kolakisa ete bazali bagrand colonaire bandeko ezali likambo ya kokamwa lelo tolobaka ete nzambe merci po ete soki totali makambo oyo ndenge nini Joseph Kabila na gouvernement na ye basali na Congo bandeko ezali na bato ebele bandeko oyo bazali kaka soki bakuti na Congo ntango bakozonga discours na bango eza kochange okomona ate bamakambo toyokaka na poto yango te nga na uti na Congo bandeko na bosani bakwe mosusu bandeko bino bokanisi 32 zo bino bobomaki mboka nani yango ata ngwando azali kofungola monoko ezala te Tshisekedi azali koloba bino bokanisi ata bapesi Tshisekedi mboka lelo bino bokanisi Tshisekedi akochange mboka dans une année ou bien 2 ans bazalaka kaka na lokuta ya boye ntango akozwa mboka elekomi badiscours omoni mboka ezalaki na baproblème ebele kosenga ta mpo na bango sikoyo wana nde bakobanda koyeba ntina ya temps mais sikoyo ntango bazali koloba likambo ya temps mpo na Joseph Kabila bapesa temps mpo ete asala mosala na wana balobi te ayebi eloko te ya nini mais mpo na bango mokolo bango bakokoma wana bokomona baexplication bomoni mboka na biso ezosenga ifo temps ezala nanu tala boye bandeko politike bokeba na politike yango nako bandeko mpo na Congo na makambo biso tomoni pendant 32 ans tokosepela na moto oyo tomoni oyo ndenge misala ezali kosalama ke tokende kosepela na moto oyo azali koyela biso kaka bamaloba bandeko mpo ete bamaloba wana yango nde na 32 ans toyoka mato esala pasi tolemba kutu nani bato mosusu bakota na se ya mabele batikala bakenda kaka na bamaloba wana tina bakunda na bango batikala mpe komona bapromese wana te yango na bandeko bokeba bato ya bamaloba nde batondi bandeko bino bozomona ete bato bazali kaka bato ya maloba ye ngwanda oyo azali koloba ete bango bazali na susi ya bapeuple ngwanda boyebi mbongo boni oyo ye ayiba pendant 32 ans oyo azali nango na bakonta o mais
tala azali kokosa ete ba mama na biso violé azali la souci ya ba mama ba femme na biso violé azako loba bato botelema po ete ba femme na biso kuna bazali violé mais botuna ye ngwanda na bambongo aza na ngwe belebele mokolo nini asasala ta conteneur ya bakisi oyo balobi ete bado oyo ngwanda moto atindi yango na ese po ekende koyede ba mama na ba femme violé pona koyebisa bino ete bandeko bazali komanipule bato na bainformation ya lokuta me ndeko toyebi na biso ezali na bana ya bamobutiste mosusu bazali awa kanda ndenge batika mboka baza komona ya nostalgie ndenge nini batika mboka me ndenge ezali wana bazali komikosa congolais esprit esi efungwami congolais esprit esi efungwami me ndenge ezali wana boyebaka ete Joseph Kabila Kabange bapeuple bapesi ye lisusu confiance po ete amema biso ti na 2016 po ete tomona clair parce que lokuta ya bato oyo eleki bazali kokosa mingi lokuta na bango eleki me bayebaka ete nzambe asi akangeli bango bizibeli nalobaka yango ntango nyonso bato bakanisaka ete nazali kosakana mpona kongo ya lelo nzambe asi akangeli bato nyonso to banyokolaka bapeuple pendant 32 ans bizibeli nzambe azali koplanifie eloko ya kitoko mpona mboka na biso na nzela ya président na biso Joseph Kabila mama Olive Lembe pe gouvernement mobimba ya Congo po ete nzambe ekomona makambo tozali komona lelo peuple abandi ko se retrouver quand même bandeko na tango ya deuxième république na yebisaka bino tango nyonso bato boni bakufi na nzela ya Bandundu na nzela ya Mai Ndombe bato boni bakufi ezalaki komona na radio kingani boya kufi oboyeboye mais moto azalaki ata kotala miso azali te ezala ta Mobutu aloba ete tozwa décision tobongisa nzela ya Bandundu ezala malamu po ete bato bakendeke po ete bamort esalamaka lisusu te jamais na tango ya deuxième république bandeko biloko ya l'état ekomaki na yango bien privé ya bagénéraux ya bacolonel bandeko oyebi banani char de combat oyo ya armée bagénéraux mosusu bakomaki komona bazolongola bamoteur ya char de combat bazokende kotia yango na babalenière na bango po esalaka Kinshasa ti bambandaka banini mais bien ya l'état modele oyo bango bakambelaki mboka nde boloba ete tobetela bango maboko boloba ete bango nde bazali bato oyo mais bato oyo bazali koloba lelo kaka bango wana bato bazalaki na ntango ya deuxième république bazali kaka na bambuma ya mabe na kati na bango bazali bambuma ya kopola yango na tolobi tokolinga te badistraire biso mpo na sosa bidimbu Joseph Kabila Kabange Joseph Kabila na oyo azali kosala vomie tondima ye tala ndenge bakomi kokosa oyo tosi togani baélection banini donc bazosala babiloko moko bazoprépare bamakambo na bango mpo na nini baluka kaka babebisa morale ya peuple mais bakanisi ete biso basupporter ya Joseph Kabila mpe bapeuple tokosede na babozoba na bango jamais biso tokosede na babozoba na bango te mpo ete toyebi Kongo na biso ndenge ezalaki bandeko pasi oyo tomona lelo tokomi kokende malembe bandeko tozala presse te malembe nzambe akobimisa biso tala kaka bato babomi mboka pendant 32 ans Joseph Kabila tango azwi mboka bandeko bino moko bomoni système ya 1+4 ndenge nini bato wana kaka bato kaka ya Mobutu ya deuxième république bomonaki ndenge nini baza kotia bakali tango nzambe asali ete alongoli bango pembeni ya Joseph Kabila bomoni ndenge Joseph Kabila bandi kotonga mboka bandeko ezali na bakwema mosusu ko oyo bayebaka kutu ata makadamu te Joseph Kabila bongisi bakwema mosusu elekela bato ebele yango wana nazali koloba ete bandeko ata ndenge bolobaka ete mama Rosalie yo soko tozwi tokoboma ndeko soko obomi ngai kutu mpona bamakambo ya malamu ezali kosalama mpona Congo na kosepela mais soki kaka mpona babozobo bino bozali kosala jamais bokotikala komona moto lokola ngai mama Rosalie naye kosupporte bato lokola bino po ete bato lokola bino nde bozali kotinda ete Congo ekende na kati na libulu botikala kaka na
discours ya lokuta boyebi depuis 2001 bobanda koloba ete mboka na biso wana kala te bokomona ete balkanisation balingi bazwa mboka na biso depuis 2001 tokomi na 2002 même discours 2003 même discours 2004 même discours 2005 même discours 2006 ndenge moko 2007 ndenge moko 2008 ndenge moko 2009 ndenge moko 2010 ndenge moko 2011 lelo oyo kaka même discours mais Congo yango pe bobanda koloba banda kala ba Rwanda balingi bazwa mboka na biso bomoni teke makambo na bino za lokuta lelo oyo boyebaka te na lobaka na bino tango nyonso tango bino bokosaka boyebaka teke lokuta na bino ezalaka na date d'expiration mais lokola bato babandi ko comprendre bino malembe ti force pe elite na bino ekosila d'ailleurs force na bino elite esili tango kaka mokolo oyo moto na bino bopesaka confiance bolobi yende prophète de la nation bobengaka soki bokechi monoko supu mokolo oyo bokechi monoko supu alelaki nde mokolo wana mpe force na bino ekota na mai me bino boyebaka te yango la tozali koyebisa bino bandeko il faut boyeba yango ete Congo na biso ndenge ezali wana totonga yango Congo ekotongama na mayele ya Congolais nyonso Congo ekotongama te po ete bozali kotia kaka makanisi na bino bien na Tshisekedi bien na te bandeko parce que makambo okutu Joseph Kabila na gouvernement basali lelo soki tolobi tozonga nsima ntango Tshisekedi yango bazalaka na babokonzi batikalaka kosala mpe babiloko ya boye te yango namoni epesi bango motema mabe motema likunia bakomi kosala nyonso tu mpo na baloba ete lelo tozwa mboka après avoir Joseph Kabila abongiseli bango babisika oyo bango babebisaka bakomi siko koya kowelela babinini bazwa mboka mpo bakamba donc bango bazalaka kaka wana soki deja basi bamoni ete bato basaleli bango mpo makambo bango bakomi koya kowelela mpo ete ntango bakoya ale bayebi deja ke bamakadame se esalama bamakambo ebelebele ale bambongo mosusu bazali kotia yango na bamabenga mpo basalaka bamakambo na bango jamais Joseph Kabila kokontinue mosala na ye ntina suka biso bapeple tozali nsima na ye mpo tolingi lisusu bozoba te bozoba nde yango na ezali kotinda ete mboka na biso ekendeke kaka na kokufa yango wana na ntango oyo bandeko il faut koyeba yango ete Mama Olive Lembe na Joseph Kabila bazali bakambi ya mboka oyo nzambe nde moto apesi biso wana na bengaka yango na lobaka ete ezali cadeau de Dieu ezali libonza ya nzambe bandeko na ntango ya deuxième république yo nani yango opusa na pembeni ya mama ya première dame boye aya pasi olola na yo ntango mosusu ata elamba moko boye ya manœuvre oyo ke ozantango mosusu na motoki na nzoto pusani pe pembeni ya première dame bandeko na ntango ya deuxième république première dame azalaki kaka 100 mètres de distance boza kotalele kaka na mosika bambote kaka ya lokano bandeko mais omoni nzambe lelo oyokeli biso mawa ntango tolelaki nzambe alobi bon boleli mpe mingi tala sikoyo napesi bino cadeau na ngai yango oyo apesi biso président Joseph Kabila apesi biso mama Olive Lembe oyo lelo akomi kopusa na pembeni ya peuple azali kosolola na bango kobeta na masolo na peuple bobandeko ezalaka te totikalaka komona yango te bino moko boyebi lolendo nini oyo bakongole bazalaka na yango première dame surtout ndenge toyebelaki na ntango ya deuxième république bandeko yo nani opusa na pembeni ya première dame bandeko makambo nazali koloba ezali flatterie te me nazali koyebisa bino bamakambo ezali vrai oyo ezali réalité soki nakosi nzambe ya confondre ngai boyebi ndenge nini tozalaka me yango na tolobi ete topesa confiance na biso kaka na Joseph Kabila plan na ye baprojet na ye ekende ti na suka kopesa ngai maloba mama Rosalie na koyebisa yo ifo koyeba yango ete oyo nyonso bato bazali kosala babengaka yango bilobela mwanza bazali koloba bamakambo tika kaka baloba bazali koloba bamakambo pona kosala nde bato plaisir to po bamisala bango moko plaisir bandeko ngai kutu na kokende mosika te pona kolobela lisusu likambo ya
ba élection pour déjà na sina lobaki yango te tozali déjà ba vainqueur na lobaki moto nyonso tu oyo azali déjà na champagne na ye na ndako abongisa yango soki oko invité baninga mokolo wana invité bango po ete bo célébrer victoire ya Joseph Kabila Kabange le 6 bandeko oyo nazali koyebisa bino ezali vrai parce que biso tozali radio oyo tokosaka bino te ba peuple tozali radio oyo te ke soki tolobi likambo après lobi tango toya ete likambo tolobaki oyo ezali bongo te botala sikoyo ya vrai yango te bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete mboka na biso RDC tozali na besoin ya ba travailleurs tozali na besoin ya batu oyo bazali na souci ya mboka tozali na besoin ya batu oyo te bakoyela biso mpona koyebisa biso bamalobe belebele mpo lobilobi soki totikeli bango mboka bakomi lisusu baleopard mpona kokende kopanza babiloko ya malamu koyiba babien ya bapeuple ndeko na koyebisa yo eloko moko soki lelo ndenge bato bazali koloba ete Tshisekedi akomemela biso bapeuple solution me ngai na kotuna bino kaka soki azalaki moto ya solution il fallait babilembo emonana po moto bayebaka ye na babilembo bandeko Tshisekedi ndenge azali wana tina ndenge tokomi lelo soki na bandi kotuna moko na bino bato bosalaka makelele bolakisa ngai eloko nini oyo Tshisekedi asasala na mboka na biso eloko nini pena Tshisekedi asatiki ezala kaka botelo bakutu na kati ya Kinshasa te totela kaka na kabeya kamonga na village na ye bandeko bino moko bomonaki mokolo Joseph Kabila akendeki na kati ya village wana bomoni ba makambo oyo akutaki kuna bandeko Joseph Kabila ayoki na mawa bomonaki ndenge Joseph Kabila aza kotala bandeko aza kondima te président de la république ma ya miso ekiti na bandi ke Joseph Kabila esika azalaki alobaki na sa motema alobi donc batongo basalaka makelelo balobaka na bapeuple non tozali wana mpona bino alobi tala bavillage na bongo mais Joseph Kabila azwi devoir monene ya kokende meme ntina bakabeyaka mwanga asalaka meme bamisala na kati ya mboka il faut eza soni tala kaka baage ya baTshisekedi bambula ya politike oyo bango basali na mboka na biso mais batikeli osala eloko te sikoyo Joseph Kabila un jeune président ayekaka lobi tala bamakambo ake kosala na kabeya kamonga yango nde omoni eloko eza kosala bango soni mpe bayebi ete bamoni deja baevre Joseph Kabila asali na mwa temps oyo soki bayebi ete Joseph Kabila aleki lisusu na 5 ans wana akozwa lisusu eloko eza kobangisa bango mpo bayebi ete ntango akosala lisusu bamakambo ya baminene na bato oyo nyonso baza kolanda bango lelo bakobosa na bango yango na eloko eza kobangisa bango baza kosala tu mpo bakase ye me nalobaka yango ntango nyonso Joseph Kabila azali ya nzambe bakokoka ye te eloko oyo nzambe asimbi na maboko bandeko ezali pasi mpo oyo moto pamba obotola yango na maboko ya nzambe Joseph Kabila mama Olive Lembe nzambe asimbi bango na maboko yango na tozali koloba boye bandeko bato mosusu bazali na poto bazali kolala pongi mingi bautilize bango bakontamine bango na badiscours ya lokuta bamisusu ezali nini banostalgie bazalaki bana ya bayebaka bango ke bango nde bazalaka bakonzi na ntango ya deuxième république bandeko lelo bato nyonso bazalaki bana ya na Congo bazali na poto oyo lelo baza koloba ete mboka na biso bandeko boyebi na ntango ya deuxième république boyebi ndenge bana wana bazalaka mapeka likolo boyebi ndenge bazalaka balolendo bazalaka komona soki baza na bakati ya bavoiture na bango baza koleka est ce que babandaki ata koyeba pasi ya bapeuple na ntango wana oyo lelo bakimi ya lokola bamoni ete bozwi oyo bazalaki nango eza su te bakomi kotelengana na bapoto lelo bakomi bato bakomi kokende kopesa bato baleso omoni mboka na biso wana po histoire na bango kende kitoko il faut bakosa Joseph Kabila azali rwandais bakosa bamakambo ebele bakosaki biso awa bazwi foto ya tata moko oh non botela Hippolyte Kanambe ye papa na nani na
na Joseph Kabila. Alors que quand on a ma recherche na biso de Gosala photo o balobaki Hippolyte Kanambe nzoka nde moto wana kombo na ezalaki nani Martin Kasongo ye moko alobi yango aloba yango ba preuve bon mona ki ba image na tshela kibino ba tuni ngonda balobi ngonda c'est justifié alingaka tango lobela likambu yango te akoti na kati ya ba scénario mususu oh na élection boyo akomi ko bisa bato makam mususu mais il fallait se justifier yango to lobaka ba peuple congolais soki ngonda ko sibino c'est mieux tango ko sibino wana soki vérité monani bon lobaka na ke mais ngwanda il faut se justifier likambo yo lobaki bo ndenge nini ekomi bo mais lokola pebe te bozala bino ba malfaiteur boza ko luka kaka nzela ni liduso ko pesa mapopo zonga na Congo bokanisi ete liduso ko pesa mela bino bozonga na Congo na ba mensonge mais tozali ko yebisa bino boy bandeko moto ko sabino te bozongisa maele sima bokanisa ba passion to moni na tango deuxième république ebele lelo bazali ko ganga awa bakomi ko benga ngwanda papa oh papa ngwanda oui papa ngwanda mais kanisa tango ya deuxième république ndeko yo tango bande ko luka mbongo ya poto na ndenge ya cascade po ya ba poto o bande ko luka ngo po bande ko lobete mbongo mboka pasi moite bato ba bomeli biso mboka na tango ya nani ya Mobutu na tango wana kutu solo ya président Joseph Kabila et continue no te atango na mboka na biso te. Est-ce que vous savez que yo kima mboka wana na ba passion ya ba deuxième république o kanga lelo ba ya ba bimi ba pasteur ba komi ba conseiller ya ko yebisa bino ke ndenge nini bo tokongi ko sala pomboka na biso bonga alors que bango bazalaka kuna ba mbule belé ba sala pete ke pomboka ngwe bonga lelo ba komi ko loba ete mboka na biso zana diamant mboka na biso zana or ba richesse ndenge na ndenge mais bango ba gérer ki ba richesse ona ba mbula na ba mbula ba komi saki yango ba bien na bango privé peuple azako nyokwama lelo kutu Joseph Kabila azako sala makambo azako mona na tozako mona lelo bato mingi bazali ko sala makele na poto tango bake na Congo ebele tango bazonga ki ba discours na bango échanger bandeko bango mo bakoma koloba non bandeko botika kolanda babiloko wana Joseph Kabila azako sala Joseph Kabila azako moni sapenza ba makambo moni yango na pona koloba ete bandeko oyo bazali ko sala oyo bato nyoso bazako sala na poto ezande motema mabe mais motema mabepe e botaka na yango mbuma kitoko te ndeko ngana promettre bino botala kaka tango bako proclamer Joseph Kabila ndenge Joseph Kabila aza koleka na 5 ans oyo Joseph Kabila kozwa bandeko na promettre bino botala kaka ekiri oyo ba combattant ekiri oyo ba combattant ebele bako tubela pe ebele bako yana kana biso wana ezali prophétie oyo na pesi na bino pour être zali révélation monene on a pesi ndeko commandant ya lelo ebele bakoya na kana biso balinga te ebele bakobongwana pe bokomona ba discours na bango ko changer na ba net kaka oyo pe bakobanda ko senga na bato balekisa ba image na bango ndenge babanda ko sala ba trouble babanda ko senga abi image wana bolekisa ka bango na banda ko loba pardon est-ce que moise te boko bolongola yango wana ezali message on a pesi bino ndeko commandant ya lelo boko pesa ngai raison mboka na biso Congo ekobonga kaka te po soki yo zwi kaka makanisi na oza kokanisa kaka Tshisekedi ekobongisa mboka te mboka ekobonga yo pe ozali na contribution monene po ete mboka na biso ebonga Tshisekedi kaka te nde moto azali na fungola oyo ke lelo soki balobi Tshisekedi président ya Congo makambo nyonso ebongi te bandeko Yana Joseph Kabila alobaka ete Congo na biso azali na besoin main d'œuvre ya congolais nyonso tout po ete totonga mboka ekende liboso voilà parole ya malamu ya un vrai président azali koloba ete mayele ya congolais nyonso tokoki kosala po Congo ekende liboso mais soko oyoki moto akomi koloba ete Congo mpe bonga il faut kaka ngai ndeko bokeba na moto ya ndenge wana bokeba na moto ya ndenge wana azali na ba idée ya mabe na mutu na ye po ete asalaka mpe na Mobutu bata ebele ba souvenir atikela biso kaka na mboka wana ya ko signer ba papier ya ko pendre batu ya ko tekisa ba Lumumba ba makambo ndenge na ndenge alors que moto ya boende akomemela biso nini na Congo toyebi ete bato mingi bazali na poto basala salaka ba biyoma na tango ya Mobutu oyo bazalaki ba guerre civile ba DSP basala ba biyoma
yango na moni ete babangaka kozonga na Congo po baza na ba compte à rendre na ba peuple bango mokuna na Congo bandeko mingi obomonaka bakanga mawa o balobaka tozalanga ba soldat Mobutu te mingi bakimaka te ko po Kabila kosala bango boye po Joseph Kabila azala na problème a mutu te eloko ekimisaka bango po ete tango ya Mobutu basalaka ba bêtise ya to siko batu oyo basalaka mabe bazalaka na Congo kuna bazelaka bango po bayebi ete mokolo bakosala ere batie makolo na Congo kaka batu wana ba peuple wana nde mutu bakozwa bango po balapide bango yango na moni ete ekoma ete bakoma kointoxike bato non ndenge ezali wana il faut bunda mpona mboka Rwanda koteli biso na mboka mpo nini bayebi ete soki bango bakei na ndenge ya force moto akosimba bango liso kozala te me bandeko balobi ete tous ces pays ici bas oyo bosalaka na bapeuple congolais olinga te ndeko okofuta yango bato ebele bakongole ebele na kati ya Congo Kinshasa bandeko me eza na bato mosusu bomonaka bango basalaka makele na poto bazelaka bango bandeko soki basali ere banyati Congo bandeko po ete basalaka bato mabe bayebi oyo baza kokosa po Joseph Kabila aza kuna te eza bacompte à rendre na bango personnel na bato basalaka mabe na Congo bamisusu bazali wana babotolaka bato bamapangu ntango Mobutu akei bango bapalangani bakolo lopango barécupere yango ebongo siko mutu ya bongo oyo botolaka bato na lopango na ntango ya 32 ans ya deuxième république bato wana balala libanda babetela bambula basala bambula ebele siko Mobutu aye kokende alors libere lopango ya bato wana bazongi lopango na bango lobilobi siko yo kiti na Congo bato wana barepere yo omoni sikoyo babiloko wana nyonso eza bacompte à rendre bandeko ifo bomonaka mosika yango na bakoma kointoxike bato oh non combattant obo bandeko nakoyebisa bino eloko moko il faut koyeba yango ndeko soki ozali faible bakomanipule oyo na bato facilement babanda koloba likambo ya barwandais obandaka bandeko ntango kamio oyo ya citerne balukaka na ville oyo na kote ya este ya Congo bomonaki ndenge bacombattant bazwi likambo bakomi ono ezali Joseph Kabila basali bongo mpo basilisa bato ya village wana banini depuis baloba likambo wana donc bango bazalaka soki baboti likambo après soki eleki mikolo bato bakomi komona ete likambo oyo balobaki ezobota nango mbuma te ale bachange sujet mosusu bandeko soki tolobi tozongisela bango bafilme ya bamakambo bakosakosa mpona kaka makambo barwandais bandeko yango tozoloba ete tokeba mpe bokeba na ba site internet mosusu bainformation baza kopesa bato mpona kobebisa bacerveau ya bato mais 5 ans ya Joseph Kabila ekopesa bango kimpelekese ebele bakokota mai wana nde toza koyebisa bino ebele bakokota mai mpo ete bango nde balingi batia lisusu Congo na kati ya pasi mais nzambe azali kaka nzambe alobi ete te ngai nde moto napesaki bino président boza na ye ngai mpe moto nasimbie na loboko ngai mpe nakosala nyonso tu mpo akamba bino lisusu mpo ete naboyi kopesa bino na maboko ya banguma bolobi bobanda kolela lisusu nzambe alobi bolelaki mingi na ntango ya Mobutu bolobaki ete Mobutu akende nzambe bina sina abimisi bino na kati ya libulu ya bandoki wana donc bino bolingi lisusu bozongisa lisusu bandoki wana po ete lobi boya lisusu bobanda koloba ete nzambe otiki biso nzambe alobi te nalingi lisusu badérangement te bosi boderangeaka nga mingi na ntango ya Mobutu tala mokonzi napesi bino ye wana Joseph Kabila Kabange oyo azali koyoka bino oyo azali kosala ezali bapréoccupation na bino botikela ye temps mpo ete mboka na biso babebisaki yango mingi asala malembe un jour tokokoma bandeko koboma eloko ezalaka facile mpona kobebisa eloko ezalaka kutu na minute mais kotonga nde ekomaka sikoyo ezwaka mikolo omoni bamobutiste mpona koboma mboka babomaki yango papa ondire moto akangi liso afungoli dans un clin d'œil papa donc babomi yango kaka mbala moko pa mais sikoyo mpona kotonga eza kosenga ete il faut tokendeke malembe molomolo ti bokomona un jour Congo na biso wana échanger yango wana tokeba na intoxication ya to oyo bazali koloba makambo ya lokuta tokeba mama Rosalie na zonseli yo kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete oyo tolobi na bino il faut biso bapeuple tozala mayele tozala manipule te po ete lelo oyo tokomi komona ezali kaka grâce ya nzambe lelo mpenza bakonzi ya
mboka bakomi quand même koyoka même na ba peuple oyo babengi bango babola. Lelo komona tango mosusu mama moko boya kufelaki mobali ba famille ya mobali bazwi ba botoli lopango lokola zalaki na soutien te mama wana keika ke pa ya ministre ya justice a parvenu ko yamba ye pe yoki ba doléance na ye pe alandeli ba makambo na ye azoli yango solution. Est-ce que na tango ya deuxième république bon mona ka ba makambo wana ba ministre ya tango ya deuxième république ezalaki kaka ba ministre moko échantillon pona biso ba peuple po ete bango babandaki kosala nde pona ba intérêt na bango personnel mais pona peuple babandaki kosala eloko te yango na bandeko ba bolingo il faut tomonaka mosika bango ba mobutisto bazali awa baza ko manipuler nde ba cerveau faible bato baye na poto balingi ko apprendre te batikali kaka wana situation donc bato mobimba baya poto kala mais idée na ezali kaka alamuki na tongo Château Rouge akaya beti ba masolo asali ba cop na ye na poko azongi alali nde bato ya bongo bazali ko manipuler mais moto ya yebi ta kendeke mosala na du 1er au 30 ouais azali ko apprendre quelque chose na poto akende ko landa ba makambo ya ba bozoba ya bato jamais bandeko jamais yangana tozali ko senga na ba congolais pe ba congolaise ndeko balalisi pe pongi mingi soki bato bazalaki na vérité depuis babanda ko bundalit na bango nzambe alingaki alongisa bango mais soki bazali kolonga te nzambe azali kokangela bango banzela po ayebi amoni ete nzela oyo bango balingi bakende komema ba peuple congolais yango te nzambe azali koconfondre bango yo ozomona bato mobimba bazali kaka bajaloux entre bango na bango okomona peut-être que jalousie eza na kati pe nalingaki na bosana nazali koapprendre na bino boyeba yango ete oyo nouvelle tozali kopesa bino ezali vrai Rex Kazadi na prison asite bakombo ya bato nyonso tu oyo bakendeki kotia moto na ambassade epesi kitopale bakomi kointerpele moko information topesi bino ezali vrai bandeko oyo ezali radio Zumel 1000 radio na bino oyo ya bapeuple oyo radio oyo tokoki jamais kolinga koloba likambo po tokosa bino ndenge tozali koloba boye Rex Kazadi asite bakombo ya bato ebele bato nyonso tu oyo bazalaki na mokolo batiaki moto na ambassade asite bakombo na bango bakomi kointerpele moko wana ezali information toyebisi bino bandeko biso tokosaka bino te pe soki bino bato bozali na Paris kuna bolingi bo vérifier information yo pe bokomona ete makambo toyebisaki bino ezali vrai esi eyindeli bango akomi kotanga bato nyonso to bazalaki na nini na mokolo batiaki moto pe pesi mobulu entre bango na bango bandi kosala neti mwa ba discussion makambo toyebisi bino ezali vrai alors bandeko ba bolingo tokoyebisa bino ete il faut boyeba yango ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo tango tozali kopesa bino information ndeko zwata na yo koma date na mokolo biso tolobi likambo okomona ete likambo biso tolobi bokoya komona yango ata bangu na bayeba lobi ya bolanda bato wana te babanda koloba banda kala bolanda bato wana te mais biso tobimaka kaka ba vainqueur matango bango balobaka bolanda bato wana te baza kokosa makambo lokuta mais bomonaka komona makambo bango balobaka boyaka komona ke bakosaki mais oyo biso tolobaki le vérité na biso koécraser lokuta na bango yango na ete nalobi ete tolobaka yango ntango nyonso bango ndenge bazali wana bayebaka teke lokuta na bango ntango bakosaka ezalaka na date d'expiration yango na ndenge ezali wana bango bakanisa teke biso nyonso tu na poto ya ndenge tozali awa tozali bangoto bobo jamais bokokosa nde bangoto bobo bato na bino bomesana kokosa me bandeko radio Zumel 1000 na bato pese lamusi na poto awa baza lisusu bangoto bobo te ndenge bomonelaki bango na ebandeli ebele pe basi bachange na bango kote mais bazosala yango kaka na ndenge kaka ya kinsweki po ete lokola bino bozali bato ya brutal yango na bazali kolinga komilakisa te ebele bachange na bango pe kote bandeko yango na ndenge ezali wana bazali kokanisa ete bakongole nyonso bazali bangoto bobo jamais ebele na poto awa basi babongoli mitema baye kote esika vérité ezali yango na bandeko babolingo tozali koorganize tokosala tutoluka mokolo oyo ifo toluka pasteur moko ya bien akosala losambo penza
tokosala ete bato ya PPRD balukata esika moko boye tokolue église bakosala kaka uniquement prière po ete bakende kobondela milimo nyonso to bato ya banguna ya peuple Ngwanda Tshisekedi na bato mosusu bakanga yango tokobondela po ete ezala libéré ba esprit na bango ezala libéré esika batie yango po ete jusqu'à présent bazali ko se retrouver te bato wana bazali kokanisa ete bazali na kati na raison nzoka nde bazali koyeba teke bazali na kati na libulu yango prière tokoluka pasteur penzo azali na nguya ya nzambe akoya kobondela mpona kodelivre bamilimo na mpe tokosenga na bato ebele baeglize ebele ozali na Congo tokoluka date moko oyo tokosala baeglize ebele kosala prière mpona kobondela makasi balibere bamilimo oyo bangwanda bakangi batshisekedi bakangi mpo ete milimo wana ebima na kati na esika ya libulu ezali emona réalité en face bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotelisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino